Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pembo. Allez, Vanas, messieurs, Lucas Mounini. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? ton monument tout combat, plein de bilogo kuna. Vous déchargez au côté d'Andako, monsieur Baroui la Sima. Vous revenez la facture. Non, je ne suis pas commerçant. Chef, ça mon paya. Voyage, naïe. C'est coupé comme ça, ok? Miyako chauffeur de transport. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donnez l'argent à la police. Oui, montrez-moi votre document. Écoutez, non, mettons-nous d'accord. Si vous êtes livré d'agent, présentez-vous. Partout au Kendarak. Tout ça, la mission est singeli. De contrôler les militaires, hein? Non, mais... Allez, Kouyawa. Allez, en avant. Mais doucement, monsieur. Monsieur, ma facture, s'il vous plaît. Je n'ai pas de facture et je ne suis pas commerçant. Ah bon? Ya. Basaka na kate pesa ba facture ba mikanda sur les animaux ça ba non, document il y a finance, il y a office d'assaut, vous avez un contrôleur. Facture, s'il vous plaît. On va la souka là répéter. Hein? Ça va Non, doucement. Pardon, chef. Pardon, chef, ya. Yo. C'est coupé comme ça, ok? Dis. On a ça quand Miyako chauffeur de transport. Robinene? Nazali chauffeur de transport, nazali ndeko na bangote. Nasema nini? Anasema miyako chauffeur de transport. Nazo yo kate. Mais doucement, monsieur. Yo, tout qu'on a mal à mon beau, c'est un document, mais laissez-moi vous le donner. Ça rappelle. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Yo, Robangari, Makamoto, Banazoka. Yo, Bomana, yo. Ya, rapidité, grand bango. Comme mekia, watiko, kata murimu, sigo, ya. Mina sakana nanga? Hein? Bon, Boroyo. tu connais les autres PC. Ah, tu connais les autres PC. Mission, un temps. Vous savez si votre kende. Oya, comme megaka, vous avez moni. Benda. Petit ngana linga ya okupa donc yo okana basase bakolanda bakofile biso fais ça fungo tomber esa bon mana yo vieux moni mutuka bato ngai ba vekele na tosala nini toke tolanda bango na police intervention ngai mutu na ukawa na deuxième avenue na okangisa tokela ya police katika na petit na kupete yo bati mutu wa bato ngai kino bandingini. C'est payé, hein? Bon, attends, c'est vrai. 1 million de ça, c'est quelque chose. Et là, prochainement, on va gagner camion, tu me crois, mon pour vous dire. On y a un tout peu souci à me saler à la on est sous terre. Eh, c'est. Quatre comme tu as ciblé cette gangaïté. Parce qu'on a bête que 4. Faut compléter l'existence. Ce qu'on est au salé bon aller bon on y a so bimisi na lisus. Oui. Il faut essayer. Il faut essayer mon pose oui. Ngande le kamboza lukena ngaka mbongo na kende na l'hôpital. Mi soit moins karaté zo tundi. Voilà, c'est kanza pesi oyo. Bovandi awa. To uti ko biloko na matadi na yaya to kotisi biloko na ndaku na wana ya bandali ya sika wana pas même 5 minutes
basoda bakoteli biso biloko eza suspect eza ya moyibi baboteli biloko nyonso tu yaya aza na police d'intervention babotoli biso biloko nyonso touti kozwa na matadi elombe eza ndenge nini aza na la police kuna ebongili ozalaki président te mpenza ya solo wana ya koko tikanga na azoki azoki te oyo biloko yango eza ya moyibi eza suspect ndenge nini bozala biloko ebele bokombi etondi babotoli biloko nyonso tu aza na ye bien aza bien c'est l'essentiel babeti ye te mais biloko nyonso to bakende yango bayibi yango babotoli biloko mutu nakokóma kaka boye vraiment na biloko l'essentiel azwi kote c'est tout biloko bayibi eza biloko na ye papa tokende nanu kuna na la police bandenge wana te papa mutu biloko kolo biloko koya kosala enquête na ye lipapa sala tokende nanu yaka tokende kolo biloko sikoyo asali enquête ne où est le problème elombe azwi kote c'est l'essentiel lipapa na balabala ta libana tokende nanu mama lipapa tikala kolamba kuna na ndako tokende nanu pa mwana te kende kotala bongo epesanga sa papa tika nanu mpe nani kobeta ekende nani olanda mama eza bien te bana mosusu bayaka oyeli batata na ye ya biloko awa asali kaka 2 ans ye plus de 10 ans basali na poto aye na eloko moko te oyo ya mwasi bayibi ala bino boza kose tracasse mpona biloko bato sekase te okanisi eza eloko mwa malamu biso tokosepela nango yaya kakana kokoma akomi na makambo ya bapolisi ka sikoyo bongo mpe eza nango bien te papa biloko eza biloko ya mwasi où est mon problème là tete Koko. Ça me raconte là. En tout cas, soyez beau moi était. Ouais puis Coco. Oh. Non mais maman, donc tu comprendre te na za expliquer na police na commissariat. Tu comprendre te. Tu tu ma taille bien, tu lui combien tu décharger biloko et tu comme ça ndabu. Non, tu commis tant ka ba otia biloko, na petit chauffeur asa la contour atia biloko mususu na kilo tu ki za una na annexe, tu ka ngambala mo atana madame ya. Non? 2 agents ba koti bien armés. Tout le monde a biloko bon côté. Na mais ko frère comprendre on va se présenter non ba boy minduki wa bo biso. Pourquoi souffler ngano ba ça dangereux? Ba memi biloko nyonso. Donc ba ke ba zuna camion ba tout ba ke non. Ngai kokufa pamba mwana nanga soko mweni ndenge bayaki wana yo loba na bango kaka papa nga biloko yo bolingi bobomela nga yanga ete nga nazala nga kaka sinzili okamate bazwi biloko na bango nyonso bakende yango c'est quoi ça le langage on a sinzili ou biloko yo lingo kufila yo si ya madame non mais n'exagérez pas son abi ya madame parce que tu sais mbale tu mutu moko ya yeza yanga yangeza yeza ye mutazalaki kosala kuna na mboka na bino bozalaki yo bando kenda classe kuna osalaka te bon tant pas koya boyebisi non madame biloko bakendeki na nyonso bakimaki non kasi soka yenga na ebisi madame biloko no yo tindaki na kisasawa bakendeki na nkutu oyo anga mwana ngai kokufa bongo so babomaki yo ye madame mutaninga kota na libota nanga mama bino bokomisanga zo bakolela na kisaso oyo batindaki limero ya kolelezani ngai nga penza eloko nde naza kokamwa mingi donc mutu na ngai awa ekomi kilo. Je me demande comment bato yango bayebi ke biloko ezali na katanda quoi. C'est ça le problème. Et puis yaya koti sika la bandala. C'est ça le problème. Nga na bandala ba éviter que na utipoto ba éviter que na kende matadi ko zo biloko. Curieusement et ça les mandengni wana. J'étais en train de me dire bato ba bi kana kende matadi ezaki bino ba membre famille nanga na 2 amis Shabana Masasi. Et bela biloko ndenge wana vraiment ekende kaka boye. Donc Shabana Masasi na ba mista nanga bato ba yebi que na kende matadi. Et puis bino donc à moi sinon je ne peux pas comprendre ça. Elenga koloba kaka. Yo yebisi ba camarade nozo kene matadi. O mema ba ngope na ndako yo. Non, na yebisa ba on ki na l'hôtel, ba un hôtel, ki na un hôtel, na okoma na ndako, ils connaissent l'adresse. Ndako ya batu, ndako na yo to kamati pe na adresse ya batu pesi. Ata kutu vantara ngo zala penza ya boye. Eloko ya yote ya batu kamati oko na pesa ba camarade ya adresse. Loba mambo bien, tika mambo. Tika mambo lo batu na yuko bongote. Elombe. Na koloba nini puisque na lobaki ya trop na welisaki déjà. Na obimana nsiko. Na yo pe muto ya mbango. Soki lisusu ngindi awo oya ko benga ngai okoyeba. Na ya ko buka na tina nzela okata ba prince mbangu likola bozu ya mutu mususu. Nous avons la ville benga ngai lisusu. Maman va bien te. Peut-être on dirait banda na famille, on dirait boza chaud na ngati, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème?
Est-ce que na kati wana complet nangi zalaki va na kati ya biloko wana? Voilà, je parle d'autre chose. Biloko a valeur de ma case, si tu me parles d'un complet. Complet, c'est quoi? Hein? Complet, c'est quoi? C'est moi qui ai payé ça pour toi? Il y en a ici. Et vous êtes vraiment sûr que tu peux récupérer le la police? Avec bango espoir ezali. Combien pekei et pourtant il fallait na banda ko lité nango déjà combien kende kaka boy. Fallait na banda obula nango. Banda obula ils ont un permis de conduire. Vous improvisez le conducteur voyez sans permis de conduire vous voulez conduire. Voilà. Bonjour vieux. Bonjour, nous avons arrêté à vous, il fallait te mettre. Vous avez raison, Yaya. C'est-à-dire? Si vous avez un camarade non suspect, vous avez un faux master, vous avez raison. Vous avez raison. Assalim. Mais le comité n'est pas là bango. Le comité n'est pas là bango. La télé n'est pas si manzete bon. Mukete na moni penda Chaba abimi na parcelle na bango. Complet. Obi ke suki na nga ya mutu etelemi. Complet en couleur. Ya beige. Nanu na mona Chaba atelemi ndenge wana te. Ya beige ça croisé. Croisé. Bona si meza le quoi ba pli. Nati masusa boy. Nanu na mona Chaba à 20 mètres na musika na batami penza na monier. Soulier ya noir et ça ko briller. Na mona mo suspect. Na kimi mbangu na comité na pire. Na pire. Na pire quoi? Police d'intervention rapide. Na tie bango courant. Babi bon kende yaka ko suite après-midi. D'autant que si bango c'est sûrement balandi. C'est sûr donc ici bakei kuna. Avant to comment on a est-ce que tu as la police tu vas évoluer? Nakamwe penza Chaba mutu ala rado babi bambado un Chabado. Oh, mais nakamwe ko? Donc là tu costume il y a noir, costume beige croisé. Il n'y a personne ici? Oh là chérie. Mais qu'est-ce que tu Mais ce n'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Oh non écoute. Quelle surprise. T'es surpris? Mais tu m'as surpris. Non. Mais comment donc? Comment je t'attendais pour la semaine prochaine? J'ai envoyé le message il y a 3 jours. C'est pas vrai, je n'ai pas reçu. C'est vrai. Oh viens. Tu n'es pas gentil, chérie. Non, écoute, que tu m'envoies un message que je ne sois pas venu, c'est ça. Seul à l'aéroport. Jeune homme, s'il te plaît, viens. Où es-tu? Coco. Yaya. Comment il s'appelle? Il s'appelle Coco. C'est ton domestique? Non, c'est mon jeune frère, le cadet des garçons. Prends les valises dehors. T'as ma valise, c'est mon petit. Ah bon? Le cadet des garçons. Oh, lettre na komela ga yo na. Bien, c'est toi. Ah oui. Des côtes ça, c'est lui. Ouais. Il y a quand même lettre, bilamba, Bon, tout ça ça, va. tout ça. Côté sangwa, hein? Qui se fait appeler les grands sapeurs, alors qu'ils ne travaillent pas. Dis, mais non, écoute. Non, je suis surpris. Coco. Yaya. Cours, Yaganam. Alors, je te reçois à la congolaise, hein? Ben. Yaya, chauffeur azul gambongo. Combien? Ah oui, $50. C'est quoi ça? Mais la Coca-Cola, le même 30 car. 30? Donc 1000 francs belges. Les gens s'amusent avec l'argent ici. Hein? Mais les transports coûtent très cher ici. Attends. Alors tu lui donnes $50 comme ça? Non, c'est $30 ici. Tu as 30 $. Salatala, Sogoye, les cas par annexe, il y a là sur Turbo Moko. Turbo, hein? Voilà. Dis, mais écoute. Non, ça dit que je ne réalise pas que c'est combien, hein? Parce que moi je t'attendais pour la semaine prochaine, pour le début de la semaine. Non, regarde la comédie, on a dit que dans 3 jours, Nazoya. C'est vrai. Pourquoi tu as Parce fait que, ça? non, je n'ai pas reçu ça.
Je t'ai envoyé un message par fax, je t'ai demandé où les gars, et pas Colette, la femme de Rigobert. Ouais. Qui est là, parce que le petit juriste avait Oui, ton certaines fax, situations. je l'ai reçu. Mais tu lui as donné mon message. Oui. Parce que Natika, il fallait Tinda. Mais dans 8 ans, il a posé la route pour la. Désolé, mais tout ça, c'est Et Koya. Ah, tu as pris des arrangements, Koya? Oui. Heureusement que j'avais encore le fax que tu m'as envoyé de Ah, et permettre, parce que je t'ai donné l'adresse. À partir de là, on a me retrouvé une adresse au fils. Mais sinon, on a envoyé 8 heures de vol, ça t'a vraiment fatigué. Je suis très cassé. Mais ça va encore. L'aéroport ici, jusqu'à Bandal, ça va. Mais demande-moi ma taille de Kinshasa, comment ça a été. Le quoi, c'est là un film, quoi. Comment ça s'appelle encore? Des gens qui se sacrifient, comment on les appelle? Ça, la cascade. Benzela, il y a bon. Bon, j'ai entendu que le gouvernement prend ça pour priorité, soit qu'on nomme colonie, soit que la pluie approche. Ça, c'est la nouvelle bière de la Bralima. Turbo King. Turbo King. Il semble que c'est pour, bon pour le couple. Alors, parle-moi de toi. Non, moi, je suis bien arrivé. Tu es bien arrivé. Alors, à Hollywood City, ça s'est bien passé? Très bien passé. Ah, je sais qu'avec Aminette, t'as pas eu de problème, hein? Non, non. Bien. Non, mais tu permets? À nos amours. Elle est brune, hein? Oui. J'adore aussi les bières brunes. Bon, il s'est fait que j'ai vu les parents. Ah, tu les as vus? Oui, ils vont bien. Mais il faut se dire que c'est pas facile, hein? Pourquoi? Tes parents? Mais ça va te sous. Oh, j'avais formidable. Ma mère a été toujours comme ça. Elle est très difficile, cette maman. Nakataki, qui ça commence à chauffer, je me disais, mais bon Dieu, faites que ça aille vite pour que je m'en sorte. Non. Ça, ils m'ont acculé dans ma question, il y a même des questions inacceptables. On a fait ça bon, pas Nani Napoto, qui m'a permis d'épouser, on a boyé trop d'histoires. Et on a fait $300. Non, ça c'est une fille. Il leur faut davantage. J'étais obligé d'avoir que ça vend $200. C'est pourquoi tu trouveras dans le compte, il y a un peu d'excédent, il y a $150. En plus, à 200. Bon, ça, tu vas. D'accord. Dis-moi, tu as été sage, j'espère. Ah, je comprends. Pourquoi tu m'as surpris? Oui, avant, au brusquet voyage, pour hôtel, là, si... mon voyage, mais je devais tout de même venir. Je te connais assez bien, chérie, je te connais. Tu l'as fait pour hôtel, moi, c'est mon sous-sol. Parce que tu sais que je t'attendais pour la semaine prochaine. Ah, mais voilà, c'est évident, pour Bino, vous allez ça. Ne perds pas confiance. Confiance à toi, comme ça. Confiance, pas vous allez, mais... J'ai respecté une dingue, j'ai respecté une dingue, tout bagana et tout ça. Ça, tu me suffis, non? Bon, à part ça. Rien de spécial. La matin ça a été bien? Ouais, ça s'est bien passé. Tu auras tous les rapports après. Mais, attends. Tu vas voir, moi, comment j'ai utilisé le budget et tout ça, les gars ont parti à Poto. J'étais en train de calculer le rentre quelque part. Il y a la chaleur, là, ouais. Chaleur au moins été. C'est très chaud. Toi, là, t'as beau juste dès que tu descends. Bon, ça, rien au sombre. Climatiseur. Je ne t'ai pas encore posé la question sur la maison, tu vas me répondre après. Voilà. Tous les comptes sont là. Les divers, c'est quoi encore? Les divers, c'est comme par exemple, un frère vient te rendre visite, un ami. Bah, comme il y a un qui m'a colossé, bah, il faut que tu taxes, mais en retour, tu lui dois quelque chose. Absolument, sinon il te fait des histoires. Alors, donc, je te dis, ça n'a pas été facile. C'est pourquoi moi, moi, transport, et on s'est dit excédé à $150, comme je disais. Attends, en plus de... À part les 200 que tu as ajoutés. À part les 200, donc ça fait 350 quoi. On ne dit pas que j'ai exagéré, parce que même toi, tu ne ferais pas mieux. Oui? Tu as gagné temps. 15 heures. Zélan Albani. Qu'est-ce que... On a oublié.
Ouais, on avait une petite course. Allez. Ben bon, voir des amis, tout ça. Hein? Finaliser moi, le document Yandak ou autre chose. Tu as déjà des amis ici? Bien, on les a laissés. Hein? Ça, on verra après. Hein? On va visiter Nalunda, quoi. Mais tu bois un coup, comme ça je te fais visiter la maison. Et tu vas te reposer. C'est qui toi, quoi. Tout à l'heure, on modifie un peu, hein, mon kikak. Non, viens voir. Viens voir. Ben, tout d'abord, on commence d'abord par notre chambre, non? Mais on y va. On visite la chambre, on y passe 30 bonnes minutes. Hein? Donc, Balobi, donc, dans la caisse, il faut qu'on foute à 100 $. Quand Balobi, mais yo mongo tala kaka, dès que basali musala rapide, c'est avant même maintenant 20 $. Sincèrement, c'est rapide. Il a désespéré. C'est ma situation délicate. Zoba Chabanwa nga escalader Mirakima, ba betie bal. Le policier n'a pas de sur la vie, c'est bon. C'est pas possible. Chérie, ce n'est pas possible. Mais il faut renforcer la police, il y a des moyens, il y a des automobiles, il y a des motos, et puis il va toujours près de la radio surtout. Vraiment. Très important. Chérie? Oui? Dis à moi. C'est la vérité. Hein? Allez, ça va, dis. Tu t'es ennuyé, tu étais seul. Ça va? Bien sûr. Ah, tu t'es bien coiffé, hein? Non, bon, il y a un problème. J'ai besoin de 120 $. 120 $? Oh, et toi, foutre à la police? Oui. Tiens. Tu sais, je n'étais pas... Tu as des problèmes? Non, oui, mais des problèmes sérieux, des graves problèmes. Je ne t'ai pas raconté, tant qu'on a vous a des individus se sont mis à notre trousse, juste quand on déchargeait la marchandise, tout était parti. Tu n'as pas vu comment j'étais en train d'éviter la question? Donc, tu veux dire que Biloko est bungi? Non, tu récupérais tout, alors tout. La police, comment tu appelles pire, police d'intervention rapide. Va récupérer tout. Et le vilain qui m'a joué ce vilain coup, c'est un ami, Chaba. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Mais tu fous à 120 $, comme ça tu récupères. Ah bon? 120. 120, donc 100 pour la caisse et à l'État, et puis le 20 $ pour l'encouragement, quoi, une prime. Vraiment. Ça vaut la peine, hein? Bon, attends. Chérie, un peu plus vite que ça, hein? Ça va tout render. Non, en tout cas, félicitations pour lutter Mingi. Hein? Ah, yaya. Tout ce qui s'échappe. Bon, est-ce que yaya? Un costume? Mais bah valise, yaya, tout fond, voilà, tu. Bon, alors, on va aller. On va, tu as tout, hein? Il faut en finir. Alors chérie? Oui? Ah, tu peux goûter? Tu es déjà prêt? Ben, presque prêt. Écoute. Goûte un peu comment ça va. Non, vas-y à fond. Allez. Vas-y. Laisse. Là. Voilà. Comment tu trouves? Ça va un peu. Ajoute un peu de sel. Un peu de sel? Attention. Bah, papa, comment tu as hypertension sous banni? Non, tu m'as mon un peu. Ça comment saturer? Ouais, un peu. Un tout petit peu? Ouais. Bien. En fait, je sais qu'ils vont arriver dans ma l'autre. Hein. Tu lis quoi là? Arlequin ou quoi? Tu fais des comptes? Je suis en train de revoir les casiers. Ah. Oui, entre Beaucoup de Ah, bonjour. bonjour.
Oh maman. Bonjour maman. Bonjour. Papa est yo. Bonjour papa. On est qui n'a pas choisi comme une donne. Ah. Bon va. Oui, faut faire. Ça va toi? Ça va bien. Bien. J'arrive. Ok. Yako. Ibongo mwana mati. Hein? Moi c'est moi ça. Kasi wana. Ouais. Moi c'est nous où poto yi wana. Moi c'est l'homme wana. Kasi. Oh wana kulutu na ye, okuluta mwasi. Moi c'est na yi wana. Eh. Coco. C'est mec. Papa va combien d'années? Papa met la sucré, Sprite, Maman combien d'années? maman bière, mindondo pe sucré. Produit pour aliment. Viens. Et moi c'est moi. Solo pende mo sa moye. Chérie, Oui, j'arrive. Bon, pas dans la zoya. Moto mama mobimba alati robe po azala mwana moke azosala mpe bafiere bala moki. Mais chérie, les parents sont là, viens vite. ouais, ça va, j'arrive. Bon, allons d'abord. Mindondo met la paix bière. Hein? moke Mais là ta bière. Sucré penez à moto. Paka coca moko ndeza. Allez, bonjour papa. Mère, ça va? Ça va? Oui, moi je suis en train de cuisiner. Non, c'est à moi pour vous. Vous allez un peu goûter la sauce. Ça y est, Ah, bien, que faut-il faire? Chérie, Oui. tu donnes un peu d'argent à Coco à son baba. Comment ça s'appelle? Quoi encore? Le fait de laurier. Tout bas qui s'est amouqué parce qu'on en a grandement besoin. Ah, pour ça. Le goût exige. Hein, mais Coco, plus en sac, moi. sentez-vous à l'aise, hein, vous êtes chez vous. Buvez en attendant que je termine. Hein, papa? bon Vous êtes chez yo oza wapi sikoyo? Non, na olamba, pour Nabino. ozolamba kokoli oko pardon nandi ya ata na kio bengo na kokoli cuisine na mino ezala wa À droite. alamba ndenge nini? Non, mais Zonga, je ne peux pas pour vous. ya tika nalamba Non, oui, pas olamba, rentre, vous goûtez. T'en fais pas. Il y a l'ambaga là, hein. Papa, ça va? Ça va? Coco fait. mama nakuti ya azoloba mpe afufu te. Ah, pas la foufou. L'ambaga là, ah, écoute, bon. Kuna to message na biso, hein. bongo na fufu mpenza komesana wana eza ya bien te mpona mobali alamba fufu. Oh, mais nayebi te biso kuna tomesanaka ndenge wana biso toke mosala nazongi mobali moto atikalaka alambaka na ye kwa Na maboni awa musala ndenge nini? oui mosala ça va papa ça va sauf que molunge awa eleki Oh mais nous sommes en Afrique. chaleur vraiment C'est en Afrique. nazokoka kosupporte te papa oui kokodio olinga koloba nini Soko pour la paix sortir. ah nga turbo kaka nga na sheri na watomela nga turbo Ah mulungu awa toza na Afrique te. oui maman voilà. Bon chérie tu es prêt Oui, dans un instant. serre-moi Binois, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Kana biso bien. Bokesaka boye ndenge bokutango. Oui, toza wana mpona Zaira. S'il vous plaît. mpona reconstruction biso nyonso ensemble na baninga tosala. Chérie, Oui? tu peux déjà inviter papa et maman et les autres à table, hein?
Tu es prêt? Papa, maman, Togo Kenamesa. Il faut d'abord il semble qu'ici, pour gagner du temps, il y a certaines habitudes qu'on respecte. Voilà. Maman, tu viens, il y a où goûter ça finalement. Papa, c'est toi. Maman. Montez. Voilà. Attendez. Faites cela. Bougez là. Donc, Foufou, il y a un lami. Ouais, mais comment donc tu manges? Là, moi, on a un bagito quoi. Mais quand sauce à l'amba que ça qui tombe mine. Chérie. Regarde quoi, là? Maman, elle m'a beaucoup. Oh, ça vient. Papa, Amoni, hein? En tout cas. Ben, servez-vous, hein? Voilà, toi qui adores la chikwang. Merci. Il est là. Bien, papa. Maman, tu viens, hein? Il y a tout de route. Bon, il y a au goûter. Comment tu t'appelles encore? Maman. Bidodo. On va servir, maman. Maman. Ça va. Bon, papa, servez-vous. Bien, qu'est-ce qu'on peut? Ben, je t'attends, on va manger ensemble. Sonne. Tu t'es placé? Ah, on va servir, tu viens. Il y a bien ou moins? Tu vas la place à maman. Oui, c'est ça. Non, venga, Vandalia. Ok. Ok. C'est mec ma beaucoup. Tout ça, la plaisir, le lindo qui est pour nous. Na lo toke na soso bati awa na fufu balambeli yo. Na pondo. Maman, et ça c'est moule, hein? Na lami okito. Na lamba kangote. Tout ça, la plaisir. Hein? Plaisir pour dire fufu moi na lambi. Hein? Loko la famille ya lo même de yawa. Et le même dans lamba fufu oyo nga aina kolia. Pas un problème, maman. Mukona nini yo? Yo bando bandi kokola na ndako wana tioke ndeki poto ngolo nini atale ozaki mwana ngola mai fufu na ndako. Hein? Mama, amesana kolamba. Tala yo koloba te mama. Koloba te. Oyoki. Oki jeune fille wana oza kosala ngano toza nkola. Soki na tali malamu ndongo za mama oza tule yo. Oyoki na ebisa yo. Azali bokilo boniko. Ayo petit mama. Soki na na problème. Fufu yo lamba tata na sala milanga fufu tanga na sala malade. Ngai lamba fufu, tu lamba fufu yo. Bon, loko na labi sa ote sikoyo. Elombe balamba se fufu pona yemtu. Azui madame. Yango na lobi na kolia te. Esika yo ti mwana na ngai. Asala kana mama ngano to sankola. Oyoki. Soki kuna na poto boti bana bonyo tsema ti ba. Boni bilobela bonito. Ma esilika ga. So kolia te otiki. Place wana ke ko tia mwana na ngai akolunga. Mama, boni ko bio papa. Okamati maneti olati baninga balati la yo olata bana elongi. Toma sala no wadia. Bon appétit. Maman. Bon appétit. Papa, monsieur Boy, on vous invite Bolia, nous avons programmé ça pour Nabino. Maman commence à dire n'importe quoi. Bon, fils. Mais gars, au calme. Ne vous en faites pas, hein, on va arranger ça. Tu connais ta maman. Et là, elle est sans chaud. Hein? Oui, mais il faut un peu de manière, papa. On va arranger ça. Hein, Bokilo, ne vous en faites pas. Hein? Comment quand c'est mec il faut que il faut comprendre quand qui awa ils ont des bassines tout balaka. Mon aime sous comprendre. Tes parents m'ont dessus. Non, calme-toi. Écoute, tu vois, papa va aider maman. Tu ne m'avais pas dit que tes parents ne sont pas d'accord. Non. Moi, je pouvais encore. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est mec au moins il fallait qu'à silika pour bana bassines tout balaka. Ça va, Tika, et t'as dit au commentaire. Je vais te me comprendre. Il y a te okangi ok nango et c'est terminé. So besoin besoin mutu pa au sel sebino ko ya kananga na ka au sel sabino ou bien avandi kaka pona sel sabino musala. Il y a kananu ko ça va tout tard moi.
Mais pourquoi maman Salibou? Non, dramatise pas cher. Si je savais au moins ça, je ne pouvais même pas faire beaucoup de dépenses. C'est le mec qui vient. La Saliba dépense. Viens. Toko memela ese mec. Ya koko posuli ya kabo. Mama pesa kine na règle. Senga ce mec s'achète même la maman biloko. Oyebi ke ya koko ko yo penza ndi uzubi. Oyebi ke la maman zo finge ngabe asie de sayo asala kala. Asa pe mukulu. Asa mukulu asali bien. Kapana sepende maman olo. Coco. Quand vous mandako, essayez de vous mettre d'accord. Moi j'aime pas biloko ndengona. Nani ba froisser situation pas dans la tête. Vous comprenez? Si vous venez on vous invite, venez comportez-vous comme des hommes. Bobi sa maman a changé comportement. Bongo to ko na te. A rechanger Yaya. Oui, yo, dans l'épisode Bandalo Biyaka Zob, il a magnétique après 5 minutes, tu n'es pas venu. Et tout ça parce que vous êtes ma maman et tu dois. Non, toi, on a bien. Si vous voulez, toi, on a un bino. Il faut bolanda, on a un salle. Mais si tu es libre, on a schéma ou yanga. Ça va. C'est mec. La salle m'a bien. Non, chérie, je t'ai fait comprendre, je crois. Nazo ça la dépense pour la bino. Hier pour tu n'as même là qui na quête. Yo na même là que ba polo mi balé. Donc ba dépense. Attends, soulier tes c'est mec. Ah, na là qui au quête. Ngana senga qui au soulier. Et tu manges, toi? Mange. Je mange. Mais ça qui toko. Pourquoi maman zo silita? Parce que chérie n'a pas messala au lamba, biso na poto to messala bongo. Fufu nde yo lambaka po awa biso fufu bana basi mutu balambaka. Biso to lera kutu ba fufu ya masango te to lera ba semoule eza simple mutu nyo so ayebi ko lamba. Semoule en kitoko. Mesana kaka. Fufu bon matin. Ça va, je crois que tu as compris, hein? Faut pas dramatiser, viens. Tu manges, hein? Ouais. Mais tu bois pour ça, bleu, pas vous. On gosta com tudo não. Eu não gosto tanto dela. Mama nayebisaka yo oyebi kolamba te. Otiaki nga tembe. Yo moko lelo ndimi oye koyebaki ozali kotia mungwa mingi te. Lelo nde oyebi kozala kosomba pilipili te. Naza convaincu te po yo oza moto atembe. Nakoyebisa yo nga na mesana nzinzi napopolaka ye na kombo. Ngungi nabenganaka ye na loboko. Nakobengana yo na ndenge nakopona. Mais toi tu ne manges pas? Non, manger. J'ai préparé, j'ai pas d'appétit maintenant, ça viendra. Papa, vous allez dans le boko, le basse, ndeng balamba. Gebi. Félicitations. Hein? Bon, moi-même, na poto na manifestation baninga na lamba nanga. Ya ibi. Kitoko yo moni yango. Utoko yo kate. Fona lusi ya tumanda. Oh. Biloko za di munga lokola dikabu. Papa yela ngai mai mutima moto pona mungu wa. Maman, yo me la bière terre. Ayela mama ina. On te mungu, on te bakisa mungu. Non so yo. Mutima za kusala Papa. Mungu ezala ngo bien. Ça va bien? Vitu tuzali ebele to yoki ezali malamu. Mtalia kana ndenge naye. Yo za disoko monika kalusi wana ya tumanda lodia. Na misu kako za kulula na misu. Munoko ezali go. Yugo? Dia kaka. Ngode do kitita. Fome sana kudedika yapo. Mbloko weske mungu likine biloko vana. Yo mpia tangu na kusala na dada na misu. Mama, ni yona sawa? Yo kono. Eza madidi. Tata kutana yote. Eza madidi mingi Maili mingi congélateur non? Pasi meno Ah oui. Comment belle mine maman? Lukila ya kimubange mama. Lukila nga ta fanta. Amen. Est-ce que tout ça la fanta? Et si là qui n'a pas que nous te pas voisin. Non mais yo ba bioté. Ba bioté. C'est là qui. C'est là vraiment tu as vu? Mama isa nini? Ma isa nini? OK. Tu vois déjà on met ma ya. Oui. Regardez ça. Ça va. Maman. C'est bon. Oh, ezali kitoka lambi malamu.
kasi kobosana te yo ozali mwasi na ntango ya biso ya kala mwasi azali kaka mwasi ozokusala ozokotikala mpe makambo kobosana makambo na yo ya ndako te en tant que mwasi kulamba kusukola basani kusukola nani ilamba mpona nini tika ya sala ye boyo udingoli wampasa kutinda mubadi alamba biloko asala ye boyo mpo akimawa avondi nini yako yo avondi ya mpona nini yeloko nini asa kupesa babalani kubalana ya wapi udia kimbongo dibala nasa kusepela tena dibala yango ye kusala musala ya ndako mubadi kusala musala ya kulamba biloko na ndako mpobo dingo abaluka banda kusala musala na bilo ungana kubumba te ça va maman malili wana na utasoma pa voisin dit yana pa chez nous uzadi mbangu ungura kaka papi ndenge naza kuluba kaka ndenge kama ngo izadi mwasi soka bandi kulamba biloko na ndako mubadi bandi kusala na kompani maman c'est un vrai azo sala ndepo wango basi ba mesa na pota osala mwasi kasi lokola ye awa de temps en temps lokola nga na lobby ye awuti musala ayi kobongisa makambo kobosana ndako na ye te musala mike aza kusala musala mobali aza na musala na ye yo mwasi aza na musala na yo tata osala musala te maman nazaka na badémarche nanu ya boutir te naosaka badémarche balemanse na balemanse kaka bala yaki balemanse kaka za kusala musala na mezwamite sika wasoko bodingo avandeli fufu kulamba kana ndako nani kulamba lisusu nani kusala musala bakuzila mbako na ndako na kutika mpona nini dibala izala kaboyo kanti mputulu baka kadika mango kelele mama sukula maboto kende na miso sukula maboto bodingo safa yo sa kumuna pendate mumbali ya kofina yo ye kuna na mputu ufutila ndaku awa ufutila ndaku ale nani lotela yaki ubandi kufutila udisa ka famina ye udisa ye lukula za diwana eloko cha kusala izadi te tala na medi biele te na medi fanta pobu kulubande na lango na sa kulubande makamu ndenge izadi ukusukudisa nga maboko mpona nini tokinde kesite yo budingu utadipenda mubadi yo malamu ye mtaka kukina yo tangu nzamba sala kimukida sala kidibusu mubali akama tipanzi ya sadi yo mwasi ya yo mwasi sika wabo butama kidibusu ya mubadi ye panzi yango bakene iko zwango ntangu nini wapi problème tikala nga makelele yo tala yaya mama muzubi misabezo zo bandaka yaya yango bamadi yo babadi yo pepasila oya yemba ka kutunzembo amadi yo akenda oya mabada kidika mamadi yo deuxième public imema bango troisième yo tubandi izadi na mengo baka babalema sezadi te muntu na muntu na musala na ina isika naye yaya excusez nga komona ngelombe eza mario te komona mario te komona elombe uzadi ilombe tata ilombe na mpe imonani pofufo izalaki awa ngomba wana izalaki wana tanga intangu na zalaki makati na kukoka kulamba uzadi nde ilombe na nzungu afufu mama kanti na musala mususu ya mibadi te tikangala nukufina nga impona nini kanti soko za kufina nga ndenge wana iposa kanga kanda na niyo ntwe bumba magina siya mutima ibima zakuyuka mema fielo za kusala wana oyo azadi nani azadi mwana mukyo babenga kana ikongo kindendi mama za mobali Kiswahili bata kubenga kadogo tu oyo kindende tikangai kala kuzwanga mabe tukubunda wana misu ya bana udinga to yere kokite mama na kusambi la telelo na azadi na mate ya nzambi apesika ipona bango po mubadi ya miyeba isika nini azadi kukanisa telite ezala kaka kana girizi awampena ndaku naza kuteya bo mama ndengo zolo sika wanenge uzadi wana siedi mwana mubadi wa mukebo yako kimpe kubeta yo akuki kubeta mama fiele iko kana kate budingu na ngai sika fiele ya bumwana mbo oyo azadi mubali ya bana ya mikebo na boy na ngala ako kina yote ukuzwa ngai mabe tenge uzali wana fiele okusala ta umizungi si mwana muke uzadi kaka mama ngai nazadi kaka koko fiele nayo na fiele ya bana yo ikuki kokuka na temama atana ilobeli atana itamboli atana italeli ilaki saka lanji ya muntu bambula nayo ipusani sikama ukuzwanga mama tukubunda kaka na miswa bana nasa kubunda na batali awa soko dikitena kwa kila pilipili tika ngai na luba na kuikutika mwana boyo te mwana zako sifriri boyo na dibala ya buzoba boyo makamu nyonto sadi la kaka mubadi soje bulingu ndenge zala kate budingu bisa yaka ripati tala yanga no mimi tango ya natingi dibala oyo te ikuzala mpete yoki oyebisa pasteur na mwana mukebo ebasari zedi nyonso za kumema za kubanga mpete mbona mbongo kaka badisa kayo yo natinda kama mwana na ngai na mputu pona nini ukuzunga na mputu okuvua ndawa ukenda kusala musala na mputu ukuzunga yaya biso kika bungu nomo kunyo lobi ni susu na kuyela bino wana tongo utaka ndenge nini ko
Lubi les sous na kuya wa ba Mario ya pamba ba demali sina ba demali sina ya za Mario te mama ndeni botolo ba ya za Mario. Makamba boinga na ko sepia nango tata ba mama so ba yo ba ko sepia biblo. C'est quoi ton problème? Tu vas manger, si tu veux partir, tu t'en vas. C'est pas ton affaire. Non, il y a un coup de maman. Pour les aïeux, comme il y a un sac à battre. Mais quand tu as un comme. Je ne sais quoi dire. Mais tu ne sais que dire parce que tu n'as pas dit à tes parents que. Non, écoute, on devrait être sérieux. Non, écoute, justement, tu ne leur as rien dit. Ma belle, moi là. Il fallait préparer Bango. Écoute. Je ne peux pas accepter Emilien Boye en présence des petites filles comme Mario. Au moins, il y a sacrifice dans la salle, dans poto balana. Tu sais combien j'ai souffert, comment je me suis dépensé pour tout ça, mariage de l'eau. Et on vient ici, tes parents me traitent de tout. Kosilikati et Lombé. Je t'ai toujours dit, ma mère n'est pas du tout normale. Il fallait la préparer, La préparer qui est mais oui, bika maman balobaka, tu sais. Kosilikati chérie, pourquoi on me dit que tu es topé maintenant, qui pardon. Chérie. Viens un peu. Si tu as à dire, tu t'assieds là-bas, tu dis ce que tu veux dire. Ne me mets nulle part. Tu allais me servir les choses comme au vent de lobby. On va quand même dans le salon, on va regarder, on va dire, il n'y a pas de ce mot, le ballon. Mets-toi là-bas et parle, c'est tout. Écoute, ça ne sert à rien. Au Tikalaka, nous avons dans un coin, on a peine à coin sous na habité. Tous andés, tout Tikalaka bongo, pour les parents nabiso, balingi libala nabiso te. Aussi qui banda lobby pour le comportement ya maman, mais yo moko, tu sais combien ta maman aussi m'avait indisposé ce jour-là. Baparana na yo balingi ngai te baparana na ngai mpe balingi yo te yo moko oyebi ndenge tobalanaki biso mibale libala na biso esalamaki na poto ndenge baparent bazalaki na bango te ezalaki engagement ya biso mibale toye awa ekomi makambo mosusu nyonso kaka yo te parce que yo moto olingaki bongo tovandaki na biso bien kuna nalingaki bongo mais je n'ai pas eu tort ya kolinga tu as na mboka on devait finir par ozonga. Mais toi, il fallait faire comprendre aux parents pourquoi, dans les circonstances, quels sont les sacrifices que moi, je me suis imposé pour Tobalana. C'est ça que je ne comprends pas. Mais je ne refuse pas. Tes parents m'injurient, Mario, des choses comme ça, et tu laisses faire. Tu trouves ça normal? Mais je trouve que ma mère a raison. Surtout, bien, ma mère a raison, parce que son fils est jeune. Hein? Mais mes parents ont toutes les raisons de se plaindre. Je vois très mal mes parents ne pas se plaindre parce que c'est à leur avantage. Les avantages, avant moi, une fille qui aurait pu coiffer la Sainte Catherine, mais qui s'est trouvée un mari. C'est à moi de me plaindre, c'est à mes parents de me plaindre. Bon, comme ici à 11e, bon. Yomoko, yebaki. Yebaki qui est un mukolo. Et là, on y est, il y a Yomoko ebi ba condition ni to balanaki. Hein?
Et comme Nzembo, kamata pancarte tient partout, au radio, loba, na télévision pour que tout le monde sache que ngai naza mukolo na yo. Et là on y habité. Et là on y baki pété. Donc au fond dans bongo yo comme na ko ngapi na ko ba parana biso ba parana yo bayaka ba ko yeka na ngai te ba parana ngai pe ndenge moko, tu trouves ça normal? Oui, mais il y a une chose qui m'énerve. Naboutou, là en chambre, tu disais non parce que tu travailles, tu me nourris, tu fais ceci. Écoute, mais le travail c'est quoi? On est dans la circonstance passagère, ça va passer. Moi je vais me taper un boulot. Hein? Je vais me taper un boulot, je vais m'occuper de toi à 100%, je ne demanderai rien à personne. Le plus grand diplôme d'une femme c'est quoi? Ils apprennent à balle. Mais on a un peu sur honneur, une femme a tout ce qu'elle veut, mais quand elle n'a pas de mari, elle est incomplète. Moi je t'ai complété. Je fais de toi une grande dame Namboko. Et tout ça, je demande rien à foutre quelque part. Les grands travaux que j'ai à bas, personne ne m'a jamais payé. Et je ne t'ai jamais rien demandé. Alors tu me dis, non. Parlons d'autre chose. Bon, finalement, tu continues à trouvons une solution. Maintenant, tu n'as qu'à faire le choix. Bien, écoute. Côté le matin, côté ma candidature, il est inutile tout ça, la discussion stérile, et pour avancer le sauter. C'est vrai, tant que tu qui bon, la situation à Poto, ça ne pose des problèmes à personne. Tu as écart d'âge, il y a problème que aux autres salles, il n'y a pas de problème, mais problème, il n'y a pas, c'est ça que mais il y a problème, parce que comme une chanson, l'air n'y a ce coloba, qui ne sait pas que Nazam Kolo. Je crois qu'il faut tout se comprendre. Tout ça est intellectuel, tout ça est mariage est intellectuel. Bon, il se fait qu'à la Kinshasa, je suis un peu gêné, na camarade na bakutanga na zuba la banzungu, tout ça, c'est un peu là le problème. Et mes parents se plaignaient qui, je crois même mes parents non ils en ont fait allusion. Tout s'adapter na donner Kinshasa. Il faut tout s'adapter. Je disais que toi intellectuel, il faut tout se comprendre, toi mieux placé pour tout se comprendre. Récupère ta place, il y a moi aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu dois t'occuper de la cuisine et de tous les travaux ménagers. On va jouir pleinement, il y a rôle dans ma mobile. Je crois surtout entendre bon et ça problème n'importe ça se comprend. Je prépare aux autres moussala, ça se comprend. Et ça problème à Tamki. Mais awa, obi moussala place il y a moi aussi en Afrique, pe place à mobile. Et il faut tout s'adapter pour tout créer une compréhension. Bon, si tu es d'accord, je pense que ça va marcher. Je ne refuse pas. Étant que moi, si je vais devoir très bien. Bon, le col il y a une responsabilité qui moi si. Et c'est simple, il faut avoir la responsabilité, étant que homme, il faut assumer la responsabilité dans l'union. Ok, moi je vais m'occuper totalement de toi. Je savais que tu allais en venir là. Il faut que nous donc c'est une chanson. Pour Nayo et pour toute ta famille. C'est pas une chanson. Donc il faut partout, bon. À ça la gâté et tout ça. Écoute. Non, je n'ai pas dit ça. Maintenant, je prends une décision d'homme. Tu dois préparer. Bloga foufou, ce n'est plus mon affaire. Je peux t'aider, Mouké. Dans mes travaux, il y a Miké, Kokalinga, Kosa, l'omelette, Kosa, Sogineni, ça je peux t'aider. Mais tu t'occuperas désormais de la cuisine, de toute la cuisine. J'ai parlé. Tu vas où? Ah ok. Responsable de la famille. Mais on a ok. Ce soir, j'ai une réunion de service. Je crois que ça va commencer peut-être vers 17h.
Je rentrerai un peu tard. Ce que je connais au lien, c'est inutile aux Zélanga. Tu dis? Tu as quoi? J'ai une réunion de service. Au maintenant l'heure ni n'était au sous l'heure. 17h. Oui, c'est là-bas à 17h. Et au moment à 17h, bon. Et aussi là peut-être à 18h. Mais je ne peux pas manger à ton absence, non, Zélo, parce que sans toi, je n'ai pas d'appétit, tu le sais. Aulien Dengine, je t'attends. Oui. Va, travaille, mais je crois que au Kyono se lobby, hein. C'est la réunion, reviens à temps, viens, je t'attendrai pour tout lire. Ok. Ça va, hein? Entendu. Ben, moi j'ai une petite course. Comme ça on sort ensemble ou... Non, je reste. Bien. Petit là, quand on a suki. À comité, hein? À combien t'es? Mindondo. On va écouter bien t'es. Ah. Musalo yebaka kolala. Hein? Et là, on pose là les lara moi. Nazo mon angote sukini ndenge. Ozo kana ndenge na bengyo. Salo kene ne pa yana ndenge. Niwa. Et pas yo lombe na fse ko soko sala tami ko mi bale. O komi ko na te. Leka ko no tala. Nani wana? Maman comme ça ngai. Na kama sakoni lokola ngana silika yo pe suso siliki. Ngana siliki pona likambo ezoleka kuna ngana osepa na ngote. Maman ko uzamu na kote. Oyo sela biso na ndako awo ezaka nango omekala rande ko loba. Maman abota mama bolingo wana. Mama, finga yaya. Papa, mwa to vandi kuna abenge bango to lia. Kaka nde yaya moko na makusa wana. Ya lambi biloko bien. Ngamo kuna kuma ko linga pe alamba kaka meka mabeka poza mona mubali. Kolamba kitoko wao. To lebo to lia bokilo na bandi ko finga yi. Yo, Mario. Kutu mutu ayembela nzemo Mario na sa kufa e. Yo ndemo to tikala Mario Mikolo soki na 3e république ozaka yo moko Mario. Ndenga sosoli yaya. Nenga lobo yaya bisinga bio. Se vanda na no yoka makambo. Papa, loba na so yo. Na linga na lobo yaya bisinga makamna ina kota te. Makamna ina mwasi na Italie te. Pinga kana ngona zonga ina ngani. Kuna na okesulute. Nake na komona ndenga azolambisa efufu. Ozo kamusa ya mwana siliki po ba bine ma. Pardon mama, kofinga ndeko na misu na nga pe mutu esala malamu te na oya kozongisela mama na ona za impoli. Ozongisele pona nini? Azana raison na ya koloba. Ozongisele pona nini? Raison. Soka bengi Mario, eza Mario sole bongo ndako wana ezali ya elombe. Oh. Ma tika koloba biloko aboy, tika koloba biloko aboy. Aza Mario, babana na ba communauté de bien na bango. Mais ndeza siko mabende anyokola epoko konyokola ndenga na ngana wana ba ekosiba. Akonyokola nini? Yo, mwasi wana yebi ngote. Yana. Oyo mwasi ya mundibu wana, mama ya mwasi ya elombe. Aza na raison. Ngati na ukali sura na ye. Tuanza na njia za kuteka tumba kwa mama wana. Ha? Kasa aza na raison ya kusalela ngopo. Oya biso mwa ndenge kisoba. Je comprends pas. Je dois les débaptiser. Comment on elombe ko kisu na yete? Comment mwana mobali mobimba vraiment que nous lamba fufu. Moi si avande to kusala manzaka na ye, ya vande kaka ndako. Je ne comprends pas ça. Ngaba to ndengo na famille na biso bazalité? Yesolo. Bon baza na famille na. Na yebite côté na biso ba borax balamba ka fume côté na nga na famille na nga bazate. Oui. Yondo ozana soni ya koloba te. Ozolobela wa kaka wo. Ozogango te. Na kende ke lisusu kuna te, na kende ke lisusu te. Eloko nini kozanga okende kuna kasi? Mama. Moi si wana ko. Bende ko ngati. Ebi vie mayete, so akoti na ndako monike ye mukonja yesiko. Et la famille tremble. Lokola batu la bino lokola ba borax te. Bongo nde oyo wana zwinde ngai. Ozotia munoko akena olobela kuna. To yoka ne lombe ba changer kombo wana parce que za pesoni ko yoka kombo ya lombe ale mutu ko lamba fufa to na fufu ya moto kombo na ye lombe. Bongo vana kana kiti te. Et puis on lamba fufu ngata mbuma te okanisa mutu azanga na poto te. Fufu atambuma te papa. En plus maman so mo sana posa ko sauter ya pa comme na posa ko sauter. So bandi ja ko sauter awa ya bandi ba je. Bon poza na salon, bango na chambre. Ah. Bon so ki ndako ba bota kate. Bana ba sate, ba ko ba ko sala ba je.
Il va se faire un bana, parce que ça canne, bango va se coucher, va se coucher. Kosekawa. Oui. Ah, moi c'est na mon petit chien. Bango benga ya moi. Que ça zali mbwa bwala na yebite. Ngana na sepeli vraiment. Na sepeli. Mama ne fala kota kana kata ndaka zo biloko elombe abwa kana libana. Mena zo mona sonzo yo zo fanda kaka boyeli kama mwana zo talela ngote. Nkazi aboye penza komi zoba ya mwasi. Yaza mundibu menga pena za mumbeko tukutala. Yokanti na vandi pamba na juste en train de réfléchir. Naza ko réfléchir. Mwana nanga ko koma zoba te. Papa ezane zoba te za bolingo Babiso bolingo monsieur komisaka batu bongo bolingo ke kolinga mama mobima. Bolingo peti na ke linga mpaka. Apa kolakela ba verni. Yo bakuru kaniko sala la poto. Bolinga basi ya banikolo na kulamba fufu. Wana s'appelle lombe. Bongo na lobi ya Simon. Pepa ebobetela ka ba jena bino wana. Batata biso bazana ko kosola na bango te. Toluka ta mutu moko yoka. So toluki mutu moko mutu wana apesa biloko kubwaka yake nokubwaka na mbadi mama. Nana mwa kuna o big sande ko na mama. Pona wa kubwaka nde wana na zalia wana zo ko réfléchir ko lala te. Je suis en train de réfléchir. Je sais que je réfléchis, ça doit se réaliser. Atanga mona kino kubwaka. Ngali mama mutu zolo zo kamusaka fiera mama. Soko lati si chuso lati couper. Mama bandi défilé na ndaka yo kapaya ya kuna kufine na kobetere maboko soka balo betere maboko. Wana ngana telenga bi yana bisa komanika boyi. Donc pourtant on peut bébé ça ngo batu mususu mama. Ebi okoto nkoma bala batu mitema so bake kuna bazuki mundele balata. Et bon tricot yela kinga mama. O balata kuna na hiver. Mama ki tricot col roulé. Maboko tiawa ale na mukabaka ta molungo ngana zusu tricot na lati. Na ozela ka bento atindela nga ya Suisse ya bien. O wana penza désolé. Maman somot fier. Ngaku nazana fier. Soit c'est mon nakachewe. Na ba ni ne sala ya ba ver mo sala ba alemba. Boli? Oui? Oh. Tu es là? Ouais? Ça va, chérie? Très bien. J'ai pas traîné. J'ai un peu moi, le Solomon Nakabibi et sa sœur Nina qui sont venus. J'ai rencontré Nana Tosol, la maman Mingi, juste dans Limba. Alors, ça va toi? Oui, ok. Je courais parce que Linga va servir, je me suis dit, son allié, tu risques de manger seul. Linga parce que il faut qu'elle me serve à manger. Donc, au beau ça, nous abisso. Non, on a beaucoup lire pour tout lire, non? Tu es prête? Oui, je suis prête. J'ai déjà fait 2 steaks là-bas. Sauf qu'on va acheter les chikwang ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de préparer le foufou. Je suis un peu fatiguée, chérie, tu sais. On va commencer à chikwang, on te reçoit dans mon studio et puis on ne sait jamais. Non, seulement pour aujourd'hui. Tu es fatigué puisque hier tu es rentré très tard. Bien sûr. Et comment tu peux m'expliquer aucune réunion évidemment aussi à 19h? J'ai attendu 21h, 22h, tu vas 23h30, tu es arrivé. Oui, mais on a moyen de terminer la réunion exacte. Mais vos responsables doivent comprendre que vous avez une femme mariée et que vous êtes attendu, vous avez des devoirs à remplir dans le mandat. Il faut respecter le statut social, le statut navino. Là, je ne suis pas la seule femme mariée là-bas. Ah bon? Baza est belé. Hein. Il faut comprendre aussi que une réunion de service reste toujours une réunion de service. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Bon. Moi, je ne pouvais pas quitter avant mes chefs. Bien, je te comprends parce que toi, tu n'as jamais travaillé. Bon. C'est ça le refrain, je n'ai jamais travaillé. C'est normal. Il faut commencer à clamer ça partout. Benga membre de la famille, dis-leur qu'il y a ça là. Et que puisque je n'ai jamais travaillé, je ne sais pas comment vivre avec une femme. Je n'ai jamais travaillé. Une femme peut aller comme elle veut, elle rentre quand elle veut. Je n'ai jamais travaillé. Bon, c'est le refrain. Eh bien, madame, je crois que pose à la libre, puisque tu travailles, toi qui sais travailler. Dès que la réunion rentre quand tu veux. Et ça problème t'es. Rentre quand tu veux, et ça problème t'es, je ne te demanderai plus rien à propos. Donc ça là, qu'il y ait réunion, qu'il y ait tout ce que. Sauf qu'il y ait voyage de service, voyager, puisque il y a ça là-bas. Je ne te comprends pas.
Hein? Juste le bani banda karake. Tu vois, bakamo aussi le wana les ailes sur tes chérie. Hein? Pourquoi tu te fâches? Mais puisque tu connais qu'on bien, tu es ligaté, bon mariage n'a tu es venu tout ça qui est mais après de temps en temps comme qui dit tu enfonces le couteau dans la plaie. Voilà. Ça l'a raté, tu comprends? Ça vraiment un homme. Est-ce que tu me vois dans ce que je dis, c'est une réalité. Ah oui. C'est vrai, après c'est une réalité, chérie. Hein? Problème, je respecte beaucoup ton emploi. Tout aussi ton bani qui est aussi les sauter. Et puis, vous avez bien que mariage en Ganayo, n'est tout ça là, quelle que soit l'opposition à vos parents, la biso to ko boya na te, ça tu le sais au moins. To boya na te. Yaya, kuna maman ça ne va pas. Maman piqué crise, tout tiqué dans l'hôpital à Kitambo. Ça ne va pas vraiment. Il a lelo na ba 11h. Kizani. Donc na yebité. Makile silié moité. Mbongo pesate. Alors mais baba tiqué na ba soin déjà abandi au transfuser. Mais ba robanda ku ndeni mbongo ezate to keina une présence na nécessaire kuna. Chérie, je t'en fais pas. Bon, on a la donneuse, je peux aller. Bon. C'est vrai, on a donné de ça. Comme ça, tu gagnes temps. Alors on y va, c'est que tu peux prendre comme ça. Maman, comme il vraiment pâle. Depuis à quoi depuis valeur? Bah 11h quoi. Bah 11h, tu viens nous annoncer à 7h. Vous, il y a urgence. Hein? Quand on a déjà taxi, ouais. nalobi ayo suko lobi na ngato yao na bautianga tonga te bati otonga pona ni basali examen nyonso bamoni maladi te tonga bautianga pona ni sonzo mbadinga nga na bona baya kotianga tongo ezanga maladi na okufa nga na biso kotokende kaka epa tata moko toluka tata bapia biloko ya kobwaka tobwaka moni lokola bango bauti potoko siko lobi bakampa mboka wana bakondima te mais awa nde eza sukisa na bango donc yo siko kusala boye ko siko bango bayeko ali yo kuchisu maladi makasi yo sila nango kusimba obanga na yo bongo yo mo pona nini yo mo olai na mbeto to otika nga yo za mwana mwasi oh ngala mwana mwasi lagi na onna tunenga mwana yo mama kamsuru bate tuzande kubikisa mwana yo nde talaka soko moni bayena tonga lagi na vandi bango bakyo benga batia tonga te bamoni maladi te batia tonga so ba papa ndé changement ça te kokoli papa ndengini toyena yaya baza na mwasi na ye na banque de sang baza bango mibale pour mwasi naza donneur bazopesa makila okuti mindondolo na nzela te azalaki awa te natingi akende kosomba kisi sikoteka kotambolaka kotalaka gauche à droite yo nga alingaka yo ozalaka trop ozwi kaka lokei urgent bango bakotala gauche à droite do banda yaki alali kaka tika koningisa kodi okotika koningisa kotela lobi baderange ye mingimingi te kotambola nde wapi mindondo akoyeba te ke moto azali awa kima ta mbangu Papa oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tika na maman. L'amour qui n'a biso bien, ameli na petit bien. Akepeza ndo azongi na ikaka kuzonga zongi avandi wana ameli mai mke avani na kiti bala moko pa akoi. Tu comprends tout ce que loko nini yango? Et puis c'est pour la première fois. On essaie de balayer. C'était vers 11h moins le quart. Hein? On n'a pas compris. So, tu es avec moi, quand tu es dans la banque de sang pour te payer ça, il faut pas transfuser absolument.
yango wana batutiki makila basala test yango mpe ntango docteur amoni ye kaka eloko ya liboso mpe asengaki makila mais sinon alobi azosala tour ya sale je crois qu'il a kosala baexamen nyonso ensemble comme ça apesaka résultat mbala moko. Bon, de toutes les façons, problème mosusu eza te tosi topesi makila makambo nyonso esi esili mbongo mpe tofuti. Bon, soki facture mosusu ebimi koko kolanda yango na biso kuna na ndako. Et toi, tu restes ici dans mes parents. Hein? Donc, contrôler l'évolution à maman. Chaque fois que tu as un d'accord, il y a une information. Mais papa, tu as un juste. Tu as un surtout libéré, tu as Maman? Maman? Tu laisses tirer la selle. Tu bouger tes vitamines, il ne faut pas le faire. Papa, bon, cause a troublé, hein, papa. Ça va passer. Mais pourquoi Zoning, c'est mon tour? C'est une maladie, hein. Et tout on commence par revoir les médecins, comme ça, où tu as les... ndenge nini yaka ebekala batindaki otambolaka ndenge nini papa nakendaki koluka ezalaki place onga nakendaki kosomba ezalaki te nasomi na pharmacie mosusu nasi natikeli bango kuna opesi pa docteur napesi docteur yango papa aza mpe na fièvre te fièvre mosusu ezalaka na kati te mofana moke kuna na botelema te soki docteur okuta bino boka kosilika lisusu tika ya zongo oyebeleke baye motema motema ezobetaka mposa nalamuka vraiment natelemela mama na motu si bapesi makila bapesi nazoyoka bango nale mama yango mama azoningisa motu boye mponani wana kanda kidonere na ye poto comme ya motika abwe abondimi bon bakisi wana soki bape docteur wana bongo so alene malade te bakopesa etongo te ozongo sekisa na biso toteke iba le problème balingi mwana bika alongwa na mtambo wana bika mwana mbongo so bake kofuta kuna lisusu ata kutafutia mwasi aza na mbongo te ye alingi abala mwana biso mbongo mpe aza kofuta yango wana bala lebia baozala mingi mpona mbongo ya libala yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini
kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosuki